Moïse Billet s'est acheté une jet. Le pasteur Moïse Billet s'est payé une jet. C'est celle-là, ça fait un temps que ça circule sur la toile, que le pasteur Moïse Billet s'était offert une jet. Waouh! Boum! C'est le premier pasteur congolais et le premier chanteur gospel congolais dans le domaine du gospel là, à savoir acheter une jet. Et je sais comme ils sont dans leur compétition, il y a les Fali et les frères de la musique du gospel qui est Moïse et Mike. L'autre aussi va s'acheter, je ne sais pas, un hélicoptère, un bombardier. Mike aussi va acheter quelque chose. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème n'est pas l'air jet. Mon problème c'est que Moïse Billet, pourquoi tu peux prendre 2 millions de dollars, tu vas mettre dans l'achat d'une jet. Cette jet là, si elle peut, si je sous-estime sa valeur, elle peut être dans les 4 millions à 10 millions de dollars. Si moi je dis que je néglige sa valeur, puisque ça varie depuis 2 millions jusqu'à 10 millions. Mais si je néglige sa valeur, je peux dire que donc je sous-estime. Elle peut être dans les 20 millions à 30 millions de dollars. Oui, Moïse, où est-ce que tu as eu de l'argent? Bethel, oui. On a vu récemment la première dame avec ses jets. Oui, on sait que tu as de bonnes relations avec la première dame. Ok. Là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que le pasteur congolais n'aime pas les Congos. Comme aussi les politiciens congolais n'aiment pas la RDC, y compris aussi nous, le pasteur congolais, les hommes de Dieu congolais n'aiment pas. Quelqu'un va me poser la question, comment tu dis nous? Mais tu comprendras plus tard. J'étais la première personne vers les années 2015 ou 2016 à alerter et dire à tout le monde que vous savez que la RDC, on n'a pas une banque appartenant aux Congolais. Toutes les banques sont des banques étrangères. Nous avons Equity qui appartient au Kenya, nous avons World Bank, les Indiens, les NCG indiens, nous avons les Access, les consorts et consorts. Et nous avons la BOA qui appartient aux Camerounais et autres. Toutes les 5 banques, les grandes banques, elles n'appartiennent pas aux Congolais. Monsieur Fraise, merci beaucoup. Ce qui était important pour moi est de vous faire voir la jet privée de Moïse Billet. Ce qui était important pour moi, c'est ça. Le reste, Oyo, Yakoluba, Bobo, Eza, Italien. Alors, les satanistes Moïse Billet. Boze beli bozo kanisa ki bambongo wana eza bambongo e bofrande obi bambongo ko semete. Eza bato bazana magie. Na tangela kabino ba kombo na bango nyonso. Na bana bino d'abord que muluba à cause de la musala nzambe te. Il y a des pasteurs sataniques et des pasteurs de Dieu. Mais vous confondez les choses. Vous appelez tout le monde pasteur, pasteur, pasteur. Non, il faut préciser. Ba pasteur à Nzambe, na ba pasteur à Satan. Si ko bango ba sataniste, ba ko bomba na kuma ba pasteur. Allez, vous ko traiter bison so ndenge moko. Ma bonza ça combien? Ba offrande ça peut combien? Pour mutu, azo même 5 millions. Ba offrande ya ba combien? Mais boyo kaka 100 000 na sango ou bien 1 million na sango. Bande kolonga. Moïse Billet asala betini. Moïse Billet akusuka sur ba 6e zone pe diplôme té. So ngo yeba yebi boyo ka français lobaka. C'est moi qui a dit. C'est moi qui a dit. On va français mto atangi. Moïse Billet a yebe le côté. Ndenge moko na pasteur Baruti ndenge atiki mwana ye faux pasteur Carlos ndenge Moïse Billet. Moïse Billet c'est un petit akuti ba atiki ba doyen kuna obaki na papa na ye e balu ba pe ba ndenge lukula ye comme na ye Moïse Billet ali balu biya so église et lukula pesa ki sataniste mutabiloko wana gege Azion par force. Bandikoza mawa. Bakoye bisabino mbalaboni. Que oyo. Yo soko zano mulu bate. Tika balu baba ndaka bandiko batuna bango.
ba pasteur na baluba nyonso bomona bazana kati ya sorcellerie, bazana kati ya magie. Ba sorcellerie babota makana yango. Lukanga pasteur moko muluba oyo mona kate ya bien. Oya yebi pita parole ni dinga azo prêcher pita bazo comprendre. Tengla ko mona ye. Ma wabande quoi? Tika baluba wana bango na sorcellerie na bango bakumisaka bato na bango. Mais yo soza muluba te, faut conseiller bato bana famille na yo. Tande ba mso ko kufa kuna. Faut conseiller ka bango, faut bo yo kaka. Na tira bino liste na bana bino ba bosta, ba ifonge, oyo ma kalambai, mbiye, ba walesa, ba mukuna, batu wana nyonso. Pasa na kati ya nzambe te. Na lobai na bino oyo nyonso ayoki kombo ne bimi na monoko na nga. Amsa nzambe te. Parce que bino bolingi koyeba liloba te. Soko yebi liloba. Okoyeba ko zani musa nzambe te. Donc na la kisi bino soko moni musa nzambe asaka ba plein. Asa nzambe te. Ta musanja. Ta musanja. Nzambe na ngai. Est-ce que pasteur akozala makaba boye? Est-ce que pasteur akozala na yebisaka bino chante ya pasteur na Bible azalaka te. Oh, ngana yemba kanzemu no mi pasteur na Bible zate. Bazala tous na lokuta ya ko changer bino ba makambo. Neti ser muso yebisa ngo balobi bongo David. David a qui pasteur? Est-ce que David a un pasteur? Au moins, on doit tangi mingi, mais tant que baso kosaye, on comprend des autres. Même yom to tangi baso kosayo. Ndeko langa, soki yo kina kosambelaka. Et pas ya l'église ya baluba. Pour commettre un péché de participation, parce que ngana so yebisa bino déjà. Tant que so kon la kini. Baluba tant ba ye. Tant ba Congo ba tinda ki bango po lumumba tindi ba bon bango ba ya kisasa. Ba yaka na makambo ya ba mandona ba zebola ba yima ko banzambe te muluba yima ko banzambe te muluba neti mungala soka yima ko banzambe muke côté catholique mais muluba mungala ma banzambe izaya bango te. De toutes les façons ngai soza musala nzambe oza mu Congo te ngana considérer te soka oza musala nzambe oza mu Congo te na considérer te. Peut-être mouké mutabani peut-être mouké. Mais muluba ti. Muluba musala nzambe ako nozakala ba vieux aboy. Pour ça là on est. Non, pour ça là on est. Na yebisa bien so moni musala nzambe même a tiema kamuna na réseaux sociaux. So mona jour moko batali yango 10 000 personnes asa nzambe te. Mutu asa nzambe balingaka ete. Mutu o asa nzambe balingaka ete. Mutu o asa nzambe so so bato bandimaka ete. Nani andimaka Jésus? Jésus nandimaka ye. Jésus était entouré que na benemi. Nandimaka Jésus Christ mutandimaka ye sate. Yamona yebanaka pesa pete. Il y a des gens qui suivaient Jésus Christ seulement pour la relia. Oh Jésus Christ ça va benga la foule. Maintenant on a des pour la relia. La multiplication va paix, multiplication va poisson, mais pour mais non. Ce qu'on moni pasteur, oh achema kamuna YouTube, oh 5 heures de temps ou bien 6 heures de temps, 5 000. Ah non, ça nous embête. Parce que mukili oyo etondi na bato besprit mabe, mukili etondi na bandoki, bakolinga yote. Ngala otaba mateya mukona. Ba disciple ande ba osepela même les londe ba sepela ki mais tiens on a YouTube pour ezwa 1000 et vous savez un mois 2 mois voire même 3 mois mais ce qu'on yoki ango obi oh
ba catholique, ba père, ba abbé, tant ba zoka oh, mais ça c'est grave ça. Mais muntu moko atila bino kama komuya tozoka ifonge. Atila bino kama neti olomide ubeki ngandi. Après atila luba nzambe, bosopani kuna po bebi kezana ba fantire. Mosali ya nzambe solo bakumisa kayete. Jésus bakumisa yete. Nga yo na bakumisa nga. Au contraire parce qu'on attaque nga baler nyonso. Na bakumisa nga. Nga nani mutakumisa nga. Au contraire qu'on attaque nga ler nyonso. Asa boye, asali boye. Pourquoi? Parce que bazomona mateya ongazo te c'est classique. Mate nazo ka disciple nga musuma kuiza zolo balelo. Abi mais awa mateya mabeza rakate. Boko yo zo mateya lelo bo sepeli bino nyonso. Vous vous mettez, voilà ce moment là, la prière naïe. Ah oui, bangonioso, batinga la prière, batinga le sabo. Yo nga bien. Au moins, même aux expliquer batou qui a ça ma bé, batou on dit maté. Parce que vous êtes sous l'envoûtement. Même à ça, on continue toujours. C'est ça l'envoûtement. C'est ça le satanisme. Alors, Badeko, Naïm Sino Namukuse, Likama Moïse Biye, sataniste Moïse Biye, c'est belé. Natiki Bino, merci.